S'il vous plaît, David Ewembe. Yebisanga émission ni pena aucun piana vraiment avanda vraiment au pena au sentir pena quelqu'un piana au lobby la surfali alobani à part non alobara fallait dans ba voiture fallait assomi mituka fallait assomi ba fallait dans niveau mo na bango te est-ce que c'est pas que nous on est logo fallait en dose de la nationale tout le monde attaque un piano tika atanzembo audio ça attaque direct bolanda single oyo musique o fali pour mutabimisi yango kala mingi te ezala bima jour et tel boyo ka ba meilleur son bani de bo mona ken piano sela mata direct so que za ngana osenga batu nyonso bolanda émission o bo bimisi la biso ka vidéo ata ken piano sala ta mako direct mo ba ko miseta nzembo fali avant fali sela mata clip avant ken piano lo ba te ga azui téléphone lo ba bon consommer album oyo ya fali pour pas au grand jamais ni ken piano ni Manic de John ni Malika ba mu bana bango eloko moni lelo so ba ko finga fali ba finga fali PD ba finga nana ketchup lesbienne eza ken piano na Manic de John ya solo oui Pele lelo ba finga fali makasi ouais lelo apport na bango so na comprendre eza na bango apport na bango pas fali eza ke batunde ba manquer fali respect voilà ba manquer tina mo se fali pour na nini Manic na ken piano bo finga ka balide bu so ba yo na fali pour pas David Ewembe déjà yo ka mon chroniquer ce mo ba vendre do finga moi ça fait rigoler apport na eto rôle la Manic pas fali pour rôle la Manic je fali pour pas chez les Warriors en général les gaillard zéro donc quel gaillard zéro wana Manic et pas fali ngana trouvango gaillard zéro wana selon mon avis donc apporter et le commenter l'orchestre fali à part Kofinga to sola c'est apporter Kofinga apport si Kofinga na là tu de condamner fali pour pas ouais là je condamne Fali Poupa. Voilà, je ne peux pas toujours condamner Manic de John ou bien je condamne l'autre là. Bon, Fali Poupa atika ba Manic atika ba tuana pembe ko ba finga ka ba fingela ke ba tu fallait ko sa kaza o kaki paka kokolo.com fallait kaki paka kokolo atalaka alinga parce que to lobate ke na ba bêtise nyoso Manic de John basana ba ken piana ba mura fallait atala ngote fallait vina Alexandre na téléphone internet. Atala makambu ya Kishasa te place ya bota ma place bakunda muto na atala ga ya ba américain lukuta ozomona siko ezaki lo mobwe apekisa bonke te soule yesa batu na yo atanga na kutana na bango te mais à travers na yo soule ndeni sola na bango yeso ba dossier ko finga ba sane marketing mingi fali aza mutema mabe lelo mura olo bango fali pour pas mutema mabe banda to banda osele promotion banda to banda osele marketing nani apostata komba mutu moko te na ni na page na ye nani apostata photo mutu te nani souhaitata moko na bango joyeux anniversaire selon yo ba journaliste ya Congo ndo mona kana to ba chroniqueuse ba o baza mingi na chronique musicale est-ce que ba c'est la fali pour pas promotion to ba yeda fali pour pas ya ko fingele nde batu o ba yo kana tena fali pour ba finga aka batu basala promotion bon allo téléphone le noso tokei na page YouTube à Manic de John tokuta tokos sur 100% de vidéos 95 vidéos eza yo finga 5M sur yo kumisa yo sala marketing déjà au fouté au bimi gaillard zéro mais so toke na page YouTube il y a deux mères oh de l'homme qui limon baba chroniqueuse to télémique fallait sali injustice aboyi bato bakote la kena bagarre a préféré des mères parce on va faire rigoler maman fallait sala en direct à sala direct oh na pesi ki sinjora mbote nous c'est que et la kisi dani olino ke kote la muto na point yo sala no fingela ngaba vraiment qui sinjora balu que moni le maman ya ndosi na souci donc fali muda tinga takala c'est là cause moi j'ai dit pas que kokolo wana eza lokuta so tena ba leader no so muta mutema mabe eza fali muta komisi ba chroniquer c'est poli eza fali ouais ni faire rigoler à de faux bureaux faire rigoler na ba bureau bien té faire rigoler lesco par rapport d'aujourd'hui tout le parce qu'on a les présents les lots Fali na faire rigoler ne te comprendre qu'il y a ba faux bureau c'est Fali Poupa non Fali Poupa azali na ba Fali azali na ba bureau bien mais na rolo ba attaché de presse na yé bango ne mutu bazalaki ba gaillard zéro ndenge yo lo
ezaka Kendiana na Maniki Maniki l'aime pas dans le téléphone a bien dire ça la direct pas le balabala fallait pas abimser logo go consumango to s'abonner attaque to s'abonner na chaîne YouTube ya fallait pas quel na loba ngote bakatela bisoka bati Maniki na loba ngote exacte sumusala bongo zakini kako finga yon to lobati kako finga Maniki au présenté fallait pour pas on a repété ma fille présentable oui Maniki fallait pour pas contrat Maniki de John ko présenté bien ma par hasard ok baby ma quoi par hasard ayesko boy na sac mo ba tombola ya tricoté na collé ministre likolora bonde qu'est-ce que Maniki va présenter devant les contrats qu'est-ce que Lobanini que non ngana ye. Merci beaucoup, très chers internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission à Vino au Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie TV avec David Wembe. Nazo Pesara Makamuneng Zala Rapone Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est un David Wembe. To laksara bino ngoto bete rabino ba masola ndenge zala merci ba tuto ba accompagnera l'émission Idéologie TV merci na ba tuto botsaka mo ba j'aime mo ba commentaire wana et ça la mo bien David Wembe lelo muté meze pe mo moto makameza mo bien té donc internet et kene na ndenge mabe internet okota na mo buzo ba trop ya wana na yambi ba concert na ngato meke pe ko sola na bango apport ya ba journaliste to ba chroniqueur apport na bango ezalaka nini et pas ba musicien. Donc ceux qui tozolo ba bongo tozomona Manike tozomona bongo Ken Mpiana tozomona Moura de la presse na presque ba tutu oyo bazalaka pembeni ya ba musicien congolais o ba lingaka un peu moi kofinga batu kolobaka moi ba buzoba kotaka moi moi ba sungi bongo na internet lelo tona posa toye ba port na bango ezalaka penda nini dans na plateau naza bongo na Aigle Jaune Myriam Makamba, Aigle Jaune, Batard. Batard David Wembe. Bonjour, na batunya so bodinga vraiment kolanda émission na biso. Donc on a pesi batunanga ebele bamboti. Donc na attend tanga ba komba batu ebele parce que vraiment tous na kando sakana tipo ba sakana moi poto vraiment ekoti na ba musicien congolais. Na on pesa ka moi 3 personnes na moni wana vie na nga dadi ça en direct de kuna donc na pesa bamboti ebele siko zali mon boss. Donc, bonsoir, Sololanga, bien, les petits barons de la ville, mon papa, je nous ai les petits, pour Kakibola, la force tranquille, n'a fait son mot, voilà. Maman Soso. Oh, vraiment, merci d'abord, David et Oimbi, pour la parole. Bonjour à tout le monde, Batuto, Boulandarabiso, vraiment, na Idéologie TV. Bon, ça peut être s'abonner massivement. Beaucoup d'abisso niveau, to Wakamakat, niveau, to tête bandika. Là, je vois, Venamour, sur la Kitoko, Vie Kuka. Donc, sur la petite aussi, les colonnes ont une idéologie de Bambarbarou Chimbata. Donc, voilà, c'est un peu cela, David. Merci beaucoup à toi, mon boss, à moi, Antime Balosado d'Angola. Donc, avec Zalara, David, mais Zalara, Idéologie TV. Tout ça, pendant la poste, on a plateau. Donc, égo ça, la biso bien. Si ta maman Soso, yo, Zalara, un peu moi, Sungi, na Marambango. La ligne n'a pas de peine à yo. La ligne n'a pas. Selon yo, apport il y a des journalistes, pas des musiciens, ils ont rien. Vraiment, apport il y a des journalistes et des musiciens, ils ont des tinini. Ce que moi je connais, c'est que tout sunganaka. Dans quel sens? Les musiciens sont toujours na posa na biso. Parce que les musiciens sont ayemi nzembo et si ils sont foutu ba page polémique et les biso ba journalistes sont la bango promotion. Oh mona, to e dara bango na maramo oh bango baza limité au salon parce que ils sont de leaders. Baza ba leader. Biso ce côté ma toi ba leader te. Toi ba tout mo to mi kiti sara na niveau mo poto kumi sa ba leader na biso. Yango le comment na chronique musicale et comment nini mutuna mutu fa pona musicien na ye par rapport ya nini oko appuyer pe oko kumisa ye na barando emsus na ma musique na beti kitoko to mabe yo za na rapport o matsarango likolo o kumisa ke ka beti bien o le to ka bola mna mutako mana fanatique ya musicien na yo so comprendre so de yo za na bina filé ata bina fila yembi mabe David Wembe o kumisa bina filé o mon importance na biso ba journaliste c'est pas na bon. Donc, ata fallait yembi ma beso de na zalakawana pour appuyer fali. Il faut na le baka fali a yembi bien. Ozomona. Donc, rapport na biso na bango ezani ni to sunganaka. Mais bango nde ba osunga biso te. Biso sunga bango à 100%. Lelo ezande ti sinti so na bite na komo lobela ndeti bina fide. Non, cha
corps âme esprit likambo bina filé comme yanga akomi le roi mwana mama nanga na koto ba problème bina filé nyoso no linga te sikanga na zaba kitsa bina filé omona yango apport na biso mais bango pe siko baluka pe kosunga biso ozomona Myriam journaliste azosunga musicien il faut sunga na kofinga to barando ya musicien fa kota kango to fa sala ngo ndenge ni non kosunga musicien ou kosunga leader ezaka te faut kota rando na ye kosunga ya musicien eza nini yo ozaka wana mpona osala ba marketing ya nzembo na ye ozo comprendre akobimisa clip mo boye afuti ba page polémique ne polémique te nde site ya bofanga otoloba awa mais yo oza wana mpona osaleka juste promotion pour tellement que aza musicien na yo pour monde ti tozala boye so na lobi ke peut-être na opona musicien mo boye ngana ndo sele promotion faut aza musicien ngana lingani ozo comprendre ko pona musicien te ke pour afuti ngambongo na okende kuna ndenge batinde Cynthia bofonge na poto peut-être ba imema ke Turquie ngape Myriam na odiembela wana pour ba memanga Turquie non mais premièrement pour que mes musiciens bien faut azala comment je peux dire ça azala sympa voilà azala le quoi artiste préféré non ndeti ngaboye na linga faire mi pour so elinga mamba fali na boya na kumisa na fali te pour artiste préféré na eza faire bon peut-être to na kumisa fali eza pona moi ba bien mo boy moi intérêt mo boy na kati mais na kumisa ya mutema mo côté na kumisa ye ka pona moni mbongo wana même premièrement na kumisa mutonga na lingami au mona ce que les autres ça passe musicien aza artiste préféré na ote mais yo za na okumise kake pour mona ki basela ki boy pour bazongi se boy après suka na ntongo mona ke ba biloko basela muninga yo basala elio yango te alokoti mutema mabe na kati ozo comprendre mona te total aussi maniqué apport na eto rôle à maniqué pas fali pour rôle à maniqué je fali pour pas chez les warriors to chaka en général les a gaillard zéro. Donc, quel gaillard zéro. Wana Maniki et pas Falinga na trouvango gaillard zéro. Wana selon mon avis. Apporta et le commenter l'orchestre Fali à part Kofinga. Tosola. C'est apporta Kofinga. Si Kofinga na leader oh lelo ana pour sa carrière à futur na emoko carrière na emoko futur basé trop na Kofinga basé trop na sala boulot. Ouais. Basé trop que lelo na embeli puta lobby fona infinitif. Lobby fona yemba générique boy lobby fona beta rumba weleka yango lelo tango fali a préféré des mères et créer moins polémique dans quel sens lelo soto kei n'a pas YouTube à Maniki de John tokuta tokos sur 100% de vidéos 95 vidéos eza yo finga 5M sur yo kumisa yo sala marketing déjà au fouté au bimi gaillard zéro mais surtout que na page YouTube il y a deux mères oh de l'homme qui dit mon baba chroniquer to télémique fallait sali injustice aboyi bateau ba côté la kena bagarre a préféré des mères parce que des mères travaillent dur voilà des mères apporter en plus na carrière à Fali non et ça peut na mani klem ça ko porter un plus ya ko finga na kata ya carrière à Fali David to finga bele mtupe Fali alingana ngo to sola c'est ça lingango nga pona des mères voilà so comprendre David so ka lingango nga pona des mères ende tibi so to sabo David Wembe to kemba na idéologie TV to sali be mission ba ndenge na ndenge subitement to moni David Wembe position mon ami bien contre moi boye ma kasi David Wembo sundo libiso au préféré aux journalistes à Brazzaville soit aux journalistes et moi outil photo c'est-à-dire nio so biso to sala au chaka biso ka en entendant mais c'est là siko ozala ko mona ndenge okoloba ngote ndenge o dégager biso te siko ozala ko luka kaka mutu oyo vraiment c'est l'omba ba qualité oyo lingaka azala proche no comme marketeur na yo le lorsqu'o o trouvango directement o écarter biso ce que biso ça biso passe poani il faut ce que to fanda Myriam ndeni David akeno boye to zonga no sima totala totambola ndeni salami oyo ezaki faut te ya ba chroniqueuse musu batikali ozo comprendre David donc ndesinga leo naza boye na fingela fali bato na banda ko sala banda na banda carrière nanga na finga ka bato na finga akaba ba biro fali peza ba wario bazali ba otalisa fali viezaland ezandeni comment ça fait muto banda asalela ko promotion te promotion na ezaka ya ofinga allo téléphone ebima ndela mona regarde moi mais elo to mona ki papola ki zaleka regarde moi allo téléphone basela ki en marketing te biso to mona ki na ba ken penzela ka juste kofinga fali aza mutu anyama te aovanda boye ba otalise pe oviezandeni bato banda ka basala elo malonga te bafinga akaba
na minute onde eza boye faut écarter bato omonde baofinga ojour mosusu mpe baokende mpe leader wana mpe baobanda mpe ofinga aza motu lelo biloko yolanda telenga na poani mpona ofinga bato tende akangama na Grèce fale aza mpe motu abanda olobela falite fale aza capable otinda ata nini $2000 mpona nani gloire yolanga kota nini Paris aza capable osala yango asala yango te poani mpo amona bango mituna bango esala bien te ke banu na tia bango kati. Il y a une adage qui dit on rate pas les débits. Quelque part, je donne tort à Fally. Dans quel sens? Il y a une adage qui dit on rate pas les débits. De les débits, quand tu es avec nous, David, tu vas employer que tu as vu que Cynthia ne travaille pas bien. Il est temps de me dire que Cynthia, tu as vu, moi je t'aime beaucoup. Mais ce que tu fais là, ce n'est pas ce que moi je veux. Tu vois? Mais toi, tu m'as laissé de faire ce que moi je voulais. Moi, je pensais que toi, tu aimes ça. Tu m'as nuire au nuire en erreur. Osons comprendre. Et il fallait que Fally... Là, tu es en train de condamner Fally Poupa. Ouais, là, je condamne Fally Poupa. Voilà, je ne peux pas toujours condamner Manick de John ou bien je condamne l'autre là. Bon, Fally Poupa, Atika, Bamanike, Atika, Batouana, Pédé, il fallait qu'on s'accaze. Oh, kaki paka kokolo.com. Fallait akakipaka kokolo. David mais pardon. Zana expliquer le moko ebi ke David nani Kisinjora banda koloba kobonde la fallait tikala olimbi c'était. Au monika jour que nani Robino a manqué faire rigola. Tangu ka fa nani pardon Kisinjora ye pour à défendre faire rigola mbamo fallait sala direct, à sala direct. Oh on a pesi Kisinjora mbote nous c'est que nous c'est et la Kisidani. Olingo ke kote la mutu na point nous allons finir là ngaba. Vraiment Kisinjora balu te moni elobi maman ya ndosi na sofi reko. Donc Fally muda tingika takala. Ako sa katipa ka kokolo wana eza lokuta. So tena ba leader no so mutamu tema mabeza Fally. Muta komisi ba chroniquer impoli eza Fally. Ouais, c'est ça ce que moi je voulais dire David, c'est quoi? Au moment le long de to viva abonnement da média. To sunga na ramuta kokaza te même Fally Poupa kokate. So le lo tobi ke ba journaliste nyoso batika Fally Poupa. Na bandi akoko beta pe musique boy et yo kani pété. Oso comprendre. Mais il faut sunga batu. So moni mutu mo boy o sepeni mais o moni asa mal éduqué. Pese eta conseil. Parce que to lobate ke na ba bêtise nyoso Manick de John basana ba ken pia na ba moura. Fallait atala ngote Fally vina Alexandre na téléphone internet. Atala makamu ya Kishasa te place ya bota ma place bakunda muto na atala ga ya ba américain lukuta ozomona siko ezakelo mobwe apekisa bonke te soule yesa batu na yo atanga na kutana na bango te mais à travers na yo soule ndeni sola na bango yeso ba dossier ko finga ba sane marketing mingi atike ba on erreur le temps a trouvé choix na ye o ya lukaka ba marketeur na ye par rapport payer ba contrat o ye azwaka et senga ba tuloka ba demeure ozo comprendre garçon mo boy aloba français kitoko anglais voilà. Puis son côté na page YouTube na ye asi bazaka toujours ayebi osala marketing atangelango ayebi salango ozo comprendre akumisa Fally asala ba makambo de son tali page YouTube ne on comprend que non garçon a un marketeur tandis que Ken Piana a marketeur te Manick de John a marketeur te non allo pardon Ken Piana n'a pas ôté pas Fally Poupa c'est la Ken Piana s'il vous plaît David Ewembe yebisanga émission ni pena aucun piana vraiment avanda vraiment o pena o sentir pena que Ken Piana a lobela sur Fally alobani à part non alobara Fally dans ba voiture Fally asomi mituka Fally asomi ba bandako Fally dans niveau moko na bango te est-ce que c'est pas ce que nous on logo Fally andozela na finale non na tawa elem su Fally na Fally et l'autre côté Fally monde ngazana akomoni mutu a bouger Fally mutu nani c'est Saratola est-ce que bien mutu pena ningisi Fally Saratola voilà Saratola pena solo la na Fally teke ya boina ba direct na ndola musa Fally ke bato na basela ko l'autre côté basala promotion te ba ofinga ko finga promotion te ko finga ndeti boy to mona allo téléphone et bimna ni to regarde moi téléphone allo téléphone et bimma liboso regarde moi et bimi na sima pour Fally nenga zana so lela comme musicien ya ba vie c'est grâce à Batouana oso comprendre pour la musique to comment donc mutaye na ba comportement ya ba vie so lelo ke innose bien les cas manquer respect par rapport ya ba vie eza Batouana mto ba conduire na ba erreur par rapport à quoi pour lelo musique la musique to bando yebelango ba sans sa ba vie
po YouTube pezala na ngote mais ba fali wana ba betaka ba faire rigola ba sala makamba minene lelo ke fali akoma obetela to akoma obeta akoma lelo ko loba pona ba vie et ça c'est grâce à ba Manic de John ba o mimele musique mo boya bana mike ba koma lelo ba koma tout sa fali na Inos B est-ce que c'est normal Inos pas do léguer na ba parce que lelo longo pe biso pe ba oyo ka ba pandisa ngo bien ba dongolo miso to lobani Inos B leki non, n'a pas vu, non, ça comment on les gars. Ils ont envie de la musique, ils ont la lisouté, le loba comment solo la caca, basi. Est-ce que ça a un sens? C'est pour cela moi je disais ceci à l'époque, le temps passé, tu le ben ni faire rigolo à de faux bureaux. Faire rigolo à un bureau bien té, faire rigolo. Le par rapport d'aujourd'hui, tout le parce qu'on a les présents les lots. Fali na faire rigolo, net tu comprends qu'il y a un faux bureau. C'est fali pour pas. Non, fali pour pas. Azali na fali azali na bureau bien. Maintenant rolo ba attaché de presse na yé bango ne mutu bazalaki ba gaillard zéro ndenge yo lobi c'est ça fali ayebo kata nanu batuté po fali nenga zana so mutu ofinga mutu azo fingele mutu fali apekisa te mais tout monde a fait rigola apekisa Fivette ayaki a Fivette mamba na pc bango te besi kaza Fivette mayamba yaka na ba genre moko ando fingela fait rigola ba fali faire aboya kango faire rigola bina lingi lisusu ba jewana te chroniqueuse oazan pour ça za pembe nanga asela nga des promotions pour na musique nanga non que avant dans na kit pour na fingela nga bat ba jiko nga na kuta nanga pas Glory Lang déjà été yanga na ko linga lisute chroniqueuse moko avant dans na kit a fingela nga bat pourquoi pas fallait ko sala pour tout monde qui ba Peggy Jonquière ba lekana ba audio tambola fait rigola tinda ba audio atinda ba audio yo kango te sinda ba ouais je connais par rapport à atinda gangela ba leka gangela ba nani ba alo ba yete mdatinda bango gangela ba Peggy Jonquière ke bana wana ngam na tindi bango te nga na yebi ke ba pire petit na nga ba ceinture na nga ba bureau na nazala na ba on ndenga lwanda non ke ba fingela nga bato alongole loko wana est-ce que fali ça salam fali so Monica mutu mo boye au finga faire rigola ya commissaire proche na mais oko sabato aka kipaka kokolo alo non sinta maman soso to so la to ke no malembe na lingi na ebelo moko eloko nini esala fali pupa approcher Ken Piana pembeni na ye eloko esala fali pupa approcher Ken Piana premièrement eza fali linga mingi Suleiman, voilà, ada proche na vraiment ya sarana te biso so toyebi. Siko neti David ozalana sintena elo pio petit na mo na présenter David. O pio petit na lela fort. Ana posa salana biso. Obo ya te ponga na sengi opportunité wana. On dit ma po les ngate. Mais na mtema no emso se pe no na pio petit na ngate. Ozo comprendre. Yango eloko soule asala et pas fali. Ken Piana lelo kaka ke yena fali baba parenté. Ken Piana na fali pour batika lo sola te nina message ya koyeba ya komona na batika lo so mani lelo fali pour batangi komba Ken Piana ezake soule a souffler ko bossa na te wana petit na ngai ozo comprendre mais na vie réelle na réalité fali ayebi Ken Piana te Ken Piana pe ayebi fali pour pate ba solo la te iloko moko te nini te comprenez oh ezake à travers amutu que tellement lingaka sous les mingi ça n'a pas ça blessé sous l'été à les pété yango moni achaka Ken Piana sala wana mais na vraie relation ba yebanité Ken Piana ça depuis petit ya camarade ya fali sous ko le to moni ke na vérité lelo e banzo bima po bisi no sunde to bando vanda ka boy to ebi ke Ken Piana ba Manic de John ba qui encore moi son ami ba Malika ba ngonya so ba biro fali mais le tu comprendre mon abimi c'est la vérité ce que hôtel affaire ya nani ya garçon nani Mike Lokamba ba bimi c'est la vérité que tu yeba ni c'est fali aza muté en mabe lelo moura lo bango fali pour pas muté ma mabe banda o faire les promotions banda o faire les marketing nani apostata komba mutu moko te na ni na page na ye nani apostata photo mutu te nani souhaitata moko na bango joyeux anniversaire selon yo ba journaliste ya Congo ndo mona kana to ba chroniqueuse ba o baza mingi na chronique musicale est-ce que ba c'est la fali pour pas promotion to ba yedaka fali pupa ya ko fingelende batu o ba yo kana tena fali pupa ba finga aka batu basala promotion bo allo téléphone ebimi si lelo ba via malongo ezati parce que moi je peux soulever une chose David je peux soulever une chose avant fali pupa abimisa disque ou bien single on comprend ou bien album moment boy et là liboso bima que ça ba audio marketeur tant déjà audio bimi wa muta liboso peut-être au selon ta direct audio zo yemba
fali pupa bimisi nzembo asika déjà bomona Ken Piana sala ta video ya bongo bobimisela biso Ken Piana pena avant to single moko fali bima Ken Piana baida ko lobela ngo so video eza ta Ken Piana chebe single avant ko basela ta ya zala ata ke soki fali a obimisa yo album moko ya yeka ko finga c'est tout ozo to mona ta Ken Piana teka ata nzembo audio asa ata direct bolanda single oyo musique o fali pupa mutabimisi yango kala mingi te ezala bima jour et tel boyo ka ba meilleur son bani de bomona Ken Piana sela ngata direct soki eza nga na osenga bato nyonso bolanda émission o bobimisela biso ka video ata Ken Piana sala ta moko direct mo baokumisa ta nzembo afali avant fali asala nga ta clip Ken Piana aloba te ke azwi téléphone aloba boconsommer album oyo ya fali pupa au grand jamais ni Ken Piana ni Manic de John ni Malika bana bango eloko te wana bana bango omoni bango nyonso na bamalika babato akonte te parce que bango baba malanda ngulu balandeka kende ti biso twana David boso bana soutenir biso nyonso tolandi David parce que bato baza en tête ou peut-être tout mona pe na bureau asule ezaka Ken Piana na Maniki na na téléphone a bien dire ça direct pour le bato fali pupa abimise logo go consommer to s'abonner attaque to s'abonner na chaîne YouTube ya fali pupa quel na loba ngote bakatela biso ka bati Maniki na loba ngote exacte sumusala bongo zakini kako finga yon to lobati kako finga ko déstabiliser mais lelo to mona sanga to la leader na bango po woni ze ba obebisa moni lelo so bato bakoma finga fali PD ba finga nana ketchup lesbienne eza Ken Piana na Manic de John ya solo oui so lelo baofinga fali makasi apport na bango so na comprendre na bango apport na bango pa fali ezaka bato nde bamanke fali respect bamanke tina mwasi ya fali pupa mpona nini Maniki na Ken Piana bofingaka balide mosusu na fali pupa David mais déjà yoka mon chroniqueuse mo bavanda dofinga mwasi afe rigole ou mwana afere ou befere auta pour ba bureau affaire bazana juste pour na sala marketing ba fongola porte mais est-ce que ba bureau ya fali soit disant ba bureau na ye o pe ba bureau nete bazande na sima mokongo ya mutu mo bo quelconque oso comprendre bango ni ba fongola porte na foyer ya fali l'autre yebi ke fali za PD moi ne lesbienne asala lelo ti lelo sala kindumba to bien pour na c'est grâce à Ken Piana na Manic de John ouais lelo to moni demeure wana to pese ma chance pour nga na pesi demeure chance parce que la médication la manga beteli yo maboko soko continuer vraiment ne lokoti na suka musique a fallu que liboso pe muto finga su fali PD. C'est ça ce que moi je voulais dire, vous voyez, demeure nenga ye pena fali na ebité, on ne sait jamais. Auto tu as point d'interrogation, tu as point d'exclamation, mais tu as point ya pas maté pour continuer. Voilà. Ce que je peux dire, demain, qu'on l'a passé, parce que Internet, c'est bon, bah, viens mon côté. Surtout, l'année, il passé à demain, avant de y aller, penafali, pour aller penafali, pour à Sengaki. Manic de John, tout Ken Piana, non, bah, Sengafali, c'est que, bah, y a un bureau, ma, soulé, sola, na fali, tout ça, une émission, non, toyo kate. Je comprends, mais la mona, sala, asada, non, Ken Piana, ça, d'ailleurs, émission, na fali. Yoka, c'est quoi, y a année, pour fali, pour passer, bah, chroniquer, si à Brazzaville, à Salina bango émission yango boni telemi bango na motema basengaki baba to banda ofingela e bato non vandisa et bon fali kaka vanda yo tango sa journaliste yo ne oyeba Myriam s'il vous plaît yo ne toyeba actualité ozo ko po fali yeba actualité te yebi ke fa bimisa musique bato babina sko biso bato tozotala mokili toyebi actualité yaka senga courage soulé non pour ça la émission na fali mais na mona Vincent Mbappé fali et ça problème est-ce que toi bandit na Manic de John ben non abanga ka to ni abanga ya mafali moni muto etelemi na muteme aka Manic de John so Ken Piana aboyo bimisa maloba musu po soni la décrit à clasher bato sur fali à finga faire aloba ba n'importe quoi pour na fali a mona le so ba telema loba ndi ba Manic de John balobi e ko so pe pour Ken Piana na lobango lelo maloba nange biminga na loba nini Ken Piana au makambo ya salaka et rattraper o fali pour ba bimisa ne ba tout biso to yebiango abando tengela biso ba mission ya fali pupa o ba yebana bazati lelo to moni bina file bébé pupa na bango bina file bébé ayeka siko mbala mo bimisi bato
Fali Poupa atenge biso ta ba danseuse na ye o pena ke ndito mona fait rigolo abalisa ba danseuse ana londa ba nani ba joueur mo ya combo tout Fali Poupa ana mutete abimisa ndeti nani po Fali Poupa mutea mabende papa ne Fali Poupa na makila quartier latin elo biso to bosa na yango Fali Poupa abimisa ka batute po bango le so bando finga batu dans le sens que Fali Poupa abimisa bango lango alakisi bango ke ana makila quartier latin Kofi abimisa damu quand il fallait moi télé ma pona ba fort na yemo merci Myriam tozo ngana na lisolo ngana poto to lobela mingi ne apport ya ba journaliste envers ba musicien maniki apusani pembeni ya les grands mopao pas Kofi una Davina kati ma question apusala nini moi ce que je peux dire à Kofi Olomide Kofi Olomide babimbu mo epola libande kweya libanda na potopota tozo na ndako no sokoli yango au salon ndenge nyonso otokisa ngo ezonga sika ezonga te donc c'est-à-dire Manic de John musicien oyo ozwaye pene na ye donc aseneka fausse affaire parce que lelo Manic de John eloko monte ezange po finga Fali aozelaka mutu moko male devant po finga clasher ozo comprendre ba musicien bozo mayele journaliste aya pembe no toboite mais ayande na boulot ana promotion aya na boulot penga na osenga ba musicien bozala na ba journaliste lokwa ba camarade te oye business yaka na lettre na yo o vena biso Paulo to dilo lo bara oye na kuri oye na CV na yo otanga wapi yo oza journaliste internet mais toboite wala poso sela nga marketing yela nga CV na yo toyokani na accepter na musalo sela nga marketing problème te nando futo combien lo ba salaire bayoka na kabongo poto boyitang ba beba ne komo Fali sela ngelo côté mutu kanenge panzana pona Fali na zelo côté talelo te wata postenga est-ce que c'est nga ka Fali poster est-ce que ça la comme maman là Fali poster ana comportement na ye comportement ya Fali yango ça te héritier wata on se comprend faire rigolo pas na comportement na ye pour héritier wata ninga zana to héritier wata ku teze ya olobela yo to on a pas héritier wata lokota ba pesi ba on va aller de la presse c'est pour cela moi j'ai dit une chose c'est quoi héritier wata na Fali Poupa et les ebino ba parler te bato wata héritier wata mwana wenge akola na la samba biso nso to ebi genre bato ba na la samba donc ye ezalo finga ke ana temps juger genre na yo te yaka na oza na yo mais ce que Fali Poupa côté la Fali na héritier différence c'est ça par rapport à ni Fali da sali carrière héritier na sali carrière solo te tout ça la différence Fali Poupa ana ba contrat musu ba place musu sa kotara on peut-être akoko même maniki esimba te mais héritier akoko même na eleka ozo comprendre siko lelo eza ke demain hôtelier quand il arrive ou bien elle arrive tu vois une fille ou bien un garçon qui parle oui voilà Fali donc Fali ne peut pas être là mais avec marketeur ne yo pas là Fali a eu des mains pour un complexe à France oui moi je mérite cela parce que le monde de folie voilà David Wembeto sola lelo ezate ke contrat mo boye ba contrat ya partout ke na contrat que sur la contrat lingala ba ko accepter lo ba na mbandaka bon maniki pena ilongi na yo na pena a ko présenter a kendo signer contrat ya orchestre maniki pena ilongi na yo na non zo ya para zo mona ka oye pembe pona net na Luanda Manic de John nga na otambolela na wat ba kanga ba na quarantaine Myriam wana kazi batinda yo parce que tant aux ala David Wembe to sola to za bwina idéologie TV to souhaiter David a kokozwa empêchement bon Cynthia Myriam beaucoup présenter contrat wana pona nini dis-moi si on était de genre des filles otolobara wana batu bayebi na bona lobi laisser bona ba parler David a lobate ke bokende quand il voit peut-être Cynthia Myriam je dis que non beaucoup présenter nga place mususu on va aller et puis on va présenter na balang nyonso si tu veux anglais yes to lobango portugais voyez et puis français donc otali batu mo ba peneno te obite o bazala ozo comprendre musique yango yo parce que maniki o présenter Fali Poupa on a peut-être ba fille présentable oui maniki Fali Poupa du contrat Manic de John ko présenter bien ma par hasard OK baby ma par hasard ayesko boena sac mo ba tombola ya tricoté na collé ministre du Colorado bonje tu vois qu'est-ce que Maniki va présenter devant les contrats qu'est-ce que lobanini que non ngana ye na wana pas Fali aussi na ba Maniki na pesi ba genre na héritier bato ba comprendre
comment héritier arekiltaka nde nyonso toyebi wana la samba bokola basheki bokola mutu nyonso barozala siko oyebisanga siko Ferregola toye na Ferregola Ferregola dit non j'ai un contrat puis en fait nanga Rebo Chulo ni nani mbote abi Rebo ko présenter nga contrat wana Rebo Chulo aye liboso ya boss moko et producteur moko habitant natiki ki Rebo Chulo bien patologue d'une veste à taille talon mon robot chignon munduki aye vraiment non je suis là de la part de Ferregola voyez je suis Rebo Chulo sa présentatrice sia na ebite liko nango na yemo boso kata na kia abenga ferre na bakisi comprendre ki ya 5000 déjà to bakisi soit 200000 grand jamais omoni penela ba ça monene ba fini sous comme ba jour à sali ekita 50 omoni jour ngolo ba maniki asokola maya nkamba ake malali no une semaine en kamba Simon Kimbanga purifier abaki ba C4 ba dexa ba nini pour créer aspect meilleur raté et ya te pour mikolo pa bakebi to so mikolo pa boaki mikolo aboaka mi mais aka bien merci on a pas Fabrigas tout le monde ana Fabrigas abi non je suis occupé à Grâce Tembo la star c'est comment Passeport tu peux aller présenter les contrats oui maestro pas de problème témoin télémi à qui on présenté contrat il y a Fabrigas Tokos est-ce que journaliste pour soutenir musicien à niveau promotion il faut qu'à la fan non il faut qu'à la fan autant déjà que musicien oye pembe na musicien pour ba musicien te ba benga biso monde to ya non et le but peut-être que journaliste il faut y a ne pembe ya OK ne pembe la promotion na ye ndenge no kaka voilà tant yemo ka que musicien en mona que pour bak sango kenda rat vie na petit mot peut-être Myriam Makamba avec les gens c'est la copine ba promotion ya liboma tant fait rigolo ya na Luanda a lukanga to lukanga ti a luka yebanga pour faire rigolo za reconnaissance ayebi oso comprendre a mutu mo boite ke bando beta ba masona beta ko kara le oso faire rigolo beta kara po genre ya ba imbécile ya ba chroniquer so ba manquer ba respect yo moni peut-être ba bien ko kita peut-être pas biso oso monde so lelo ke na osala musala na ngana okendo yebisi te ngamo tellement ke na linga faire rigolo makasi naza wana pona osele ba promotion naza wana pona olobela mutu nyonso to ya pona ofinga ye naza wana pona défendre mutu nyonso to ya po afinga ye oso comprendre non ke fona za la kaka ou bien abenga ngapona za la nani fanatique na non non linga kati tellement que ngape naza congolaise non linga te muta finga oui David c'est dans la poser aux questions non attends je vais compléter les questions lelo to monika ka phénomène wana yeka ba journaliste photo to soutenir ba mission non ba société exact na Congo to mona ba société plastique ezali poni ntoko kyo ki ne pe non na soutenir société wana na lobe la société wana ozo comprendre ngape na ko vanda na ba société ba papier hygiénique ezala ko de la vie na ça LP promotion c'est la Myriam ba société ba papier hygiénique to kan sa papier hygiénique e uta musike ezana Congo na limité pourquoi pas soutenir société wana ba société ba mafuta ya ba mèche ezala wana na ba limité to za na ba entreprise pourquoi pas comme moi je suis journaliste comme tu le barra animatrice. Non, on a été. Tout le monde a encore Côte d'Ivoire. Animatrice, ça tient ma faute à Nicolas, mais ça a présenté société. Ouais. Pourquoi phénomène les arts tout soutenir comme musicien? Et nos sociétés là au Congo, qui va les soutenir? Dis-moi. Après, est-ce que tu étais allé vérifier les contrats? Est-ce que tu étais allé demander que je peux travailler là-bas? Tu n'as jamais fait cela. Seulement derrière le musicien. Voilà où allons-nous? Et si tu es idiot, tu n'es pas idiot. Tu penses ça? Il aura un tangela ngote mais tu luka to ko tarati. Phénomène il y a journaliste aux ala kaka fechado na éviter na bon on va la fermer car pour un journal pour un musicien moko. Donc yo olobela kaka fali mon journaliste. Ouais, c'est ça c'est que journaliste ça non ya mutu moko. Ouais, c'est ça. Tu n'as trouvé comment bon pourquoi? Journaliste ça ya mutu nyonso. C'est que je peux dire le coso. Le coso. Le coso. Non, j'ai dit à tous les chroniqueurs
sauf Moura, on est loco, Moura souleva qui on a plateau et débat. Alobi, on a ça, on a te capon à Fali Poupa. On a ça, la canalobi, la musicien nios. Oh, Betty musique. Aux autres comprend, ah, Betty musique, non, oh, Sali Mabé, non, ça, nini. C'est ça, une animatrice culturelle. Aux autres comprendre. Il faut tout ça la peu différence entre journaliste et chroniqueuse. Journaliste et Azamuto a présenté une émission télévisée. Vous voyez, un chroniqueuse, tu es l'animatrice culturelle. Ou bien tu es une animatrice de quoi là, de ce qui n'y a. Mais tu sais, bazar trop animatrice culturelle. Pourquoi? Tu le bellara trop musique. Parce que na évité de faire na YouTube que tu le bellara matin à mariage, vani tout ça et la ngote. Tu le bellara trop musique. Ce que tu es baka, quand tu parles de la musique, il ne faut pas baser seulement que moi je suis des Fali Poupa, moi je suis des Ferregola. Et les jours Ferregola a mis sa single, tu vas parler de qui? Tu es malade, voyez. Il faut parler de tout le monde. Si tu as vu quelqu'un qui a fait un bon travail, tu es là, tu mets ton caméra. Non, je vois Ranson aujourd'hui, là, tu as frappé, laisse-moi te dire que tu as frappé. Ça sera bien énormément du plaisir pour notre fierté de notre école au Congo. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, tu peux parler aussi de Joseph Kabila Mobutu. Pourquoi c'est une des Fali Poupa? Dis-moi. Si on a une lobana et l'homme, quoi, qui s'injure, qui s'injure, azalano sans position. Non, tout le monde a qui s'injure à sali directement. Non, na Kofi, na Kofi l'homme. Il y a la cana balé qui n'a tout. Mais Kofi n'engazana a yebi déjà que petit aussi n'engaye pembe n'angabo. Anika mboa babiye monta benga ke pour de abenga ne kana makamba ya mama ya wangani mama le babu moko oza sans position ka yo mom tolobi ke Kofi akengeli bino azali vraiment alobi ayebisi batu ke bolo ba ke na sate c'est pour cela moi je dis yo moko lisusu oye derrière la caméra oyo loba lisusu ke o ezali nango Kofi te bakosa kiniti nani Kisinjora aza sans position ayeba na raté alobela nani lelo ko ya afingi David Ewembe loba ye afingi Maria afingi Cynthia donc aza sans complexé mal placé et puis musicien au salini. C'est pour cela moi je dis ce sont des genres de Kisinjora. Tu vois une personne à sa position était féminine ou bien masculin et banarate. Voilà, il a trompé vie na yemo quoi comment tromper ba sens na ki bomo. Tu vois. C'est ça ce que moi je dis au Congo et ça lokoso to bimisa nzala na biso to yo même en internet et on to comment ba sima bato na ba âge na biso ba grande fille boy na zala na peut-être na sima misien mo boy pona kumisa kaye tandis que moi je fais le travail. Pourquoi pas je peux faire le travail avec tout le monde? Je suis seulement derrière quelqu'un. Poni ni avec que yeso na zenge 2000 au pesa mangu mais oh ana olga tu na ke o sale ni pona pesa yo. Je suis arrivé qui na kominani fainéante fille et puis mondial lokoso il y a internet tout le gâteau bomelo koana na mukili info. Merci beaucoup, on est à la fin. Myriam conseil européen ça pour na ba chroniqueur to ba journaliste ba oyo balingara bazala pour na journaliste pour na musicien moko okolo bana boni conseil eza que eux eza déjà eloko esala meli ba manique de John eza déjà une conseil pour na biso nyonso tout été ya biso journaliste premièrement azala ya mututi. Le to comme on a tolo belaka ba youtubien non na ba journaliste ya télé ba koma pe ya batu le to mona papi mboma so to moni lelo ke fait rigola lobi ke a kota lisusu na plateau ya papi mboma te pona nini so fait rigola ye a olinga tumbole ba bilo mo pa lo ba mabe pona Fali potango yamba robino a manqué Fali Poupa oso comprendre le biso ka ba youtubien to finga non na ba ministre na ba journaliste ya TV ba kota pe dana buzo bana biso chroniqueuse ou journaliste azala ya mutu mote biso toza wana soki nani musicien moko asali nzembo na ye toza na pona kumisa ye soki asali ya mabe to loba ke osali eloka mabe sala boye po ekende boye ozo comprendre toza na pona pesa bango conseil pona fortifier bango non ke pona finga bango ozo mona parce que toza bato po bango bazala fo biso pe tozala ozo comprendre po biso pe tozala fo bango pe bazala po biso na donc biso toza important pona bango pe baza important pona biso alors faut to suna voilà si tu conseil non pona ba journaliste ba yeka Fali ye mutu musute ata Fali akukane te mais yeka Fali faire ça makambo esi maté mais ya lobi kaka faire okolo bani pona bango ouais ce que je peux dire c'est quoi bêtise toboyi facha tongi be école fachi béton bêtise toboyi to bosser dire to tikelo ko ana to amikolo to za de to les cas des adultes
donc toi commis déjà tout le bateau journaliste c'est mort na Congo to na Angola ça na 18 ans to le kango parce que toi tu as bêtise tout le cas tu travailles to bima ba meilleur ba mission ba va trophée pourquoi pas biso ba journaliste ba comédien ba va trophée pour anité biso ba chroniqueuse oyo na Côte d'Ivoire to moni ba chroniqueuse ba trophée pour na nini te biso après toi moningo ya épaté na époque na bo comme kisi bo non travailler pour la mission nyonso tout ça peut ba marketing pour la société na biso na Congo et ça te que tout ça la pour la mission tout que lo wana to bo masalité tout ça boulot to travailler nga conseil no pesa mutu te pour toi mikolo émission de to stadi boy et te amoro na parler na banga ba kenga ne na bima parler na kendara te pour na matolo non kende pour na bosser un jour na soapé trophée to boulot ce pour na trophée ndeti nga na yebisi bino o travailler salité bon nga na zwa trophée bobela te ke o ana kisi te nga na yende pona travailler pona zwa trophée na ya mutu te na ya batu nyonso na ba société na bato ba culture mabele na bato balona ka bilanga nga na sa musala pona partout na posa trophée na ka na posa mission te. C'est ça ce que je peux dire. Profitons peut savoir bambote na bato ya. Je salue à tout le monde batuto bolinga maman soso na essayer cette fois-ci l'opposition va s'échanger à soumission. Batuto ba télé meilleure idéologie TV boy ba gena yo rodok. Là na pesi bambote belé na ba fanatique na biso nyonso ya idéologie TV. Donc quand on promettait bino rôle sindi momotema ya papa mboshi lipasa donc to bosser vraiment dire pour to CPL ça otala kayo à bientôt c'est mon anniversaire c'est nanga soli sanga esalanga ka bien na pesi bambote belé na bato nyonso balinga Myriam nga pe na linga bino trop bambote belé na boss na ngai donc boss ya nga mo vraiment tala kaya sololanga kitoko les petits barons de la ville wana on a boss na nga dadi sasa hein mon papouche musée les petits na pesi bambote belé kuka kibola la force tranquille Tania Bimenga la présidente ma grande sœur qui j'aime beaucoup pas gros bisous bye. Merci na batuto ba accompagner émission oyo boteni biso regard te zara moi ba vérité biso to benga ba vérité par rapport ya biso nde to fani misa to be na plateau ndenge to zo mone na ba makambango donc bino pe pas pour ça ceux qui bozo mona ngo un contraire ya biso zara bo komela biso bo sola na biso to ba nini ya bo bongisa po eza bien te makambango ndenge zo kinele suki makongo yango makamne zo kinele pena zo kene mabe makasi donc yo longwa wa po finga obimisu kuna po finga siko yo musala no eza nini donc etake mobali vina yo esala manga po finga bato ozozo mbongo pona ko finga ozo yeba na pona ko finga Congo merci beaucoup on est ensemble ciao.